koyoka na munone mo kaza victime o ke batela ki poison to me oyo poison o aliaka ndenge nini ekotaki ndenge nini banani batela qui est en tout cas tout numéro 2 ouvrir on a émission rien que la vérité tout ça qui non on va prophète Marquis est-ce que quand même bon mais qui peut redécouvrir banani on batela qui au poison mais tout banani tout motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga. Bonzambe na bonzambe Lola, les offres bien-aimés dans le Seigneur. Merci na bien nous stubozo dans l'épisode de partout. Merci ba oyo nous stubozo tena vraiment nous fallait très que nous Lola. À mon avis Lola, if tabino là je vois les pasteurs fais amis à la bouche autorisée de l'Éternel en Ramazire que filo moko ya motema. Ya bivin c'est deux mots depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Lola les offres bien-aimés dans le Seigneur. Toujours signaler bien que famille na biso ya mama mami Mbunga oyo azali motema papa Blaise Mbunga abungisaki ndeko na bango papa na komo ya Germain ba manga donc ce qui ozo la nabiso depuis kayaki papa comment porter disparu ozo la nabiso ebi papa Germain ba manga donc bo signaler biso bo benga biso na numéro yo eza wana parce que famille na bazo luka vraiment makasi kuna na poto bonzambe na bonzambe Lola Hezo Fute Longo na ma sœur Maria Bobette Mpova motema ya Fernando Pedro en tout cas le long na émission rien que la vérité toko solani toko ya manani botika toujours connecté na meilleur site na bino nzela ya Lola tozo kota bien-aimé dans le Seigneur et tozali na moko ya ba prophète OK boyebi est très bien o ya direct victime to sali vraiment tout mais vraiment koyoka na munone mo kaza victime o ke batela ki poison to me oyo poison o aliaka ndenge nini ekotaki ndenge nini banani batela qui est en tout cas tout numéro 2 ouvrir on a émission rien que la vérité tout ça qui appelle ba message partout tout ça tout qui est prophète ameko bim hôpital Marquis et Fata to bénissez to joyeux attaque quelqu'un malgré que moi santé vraiment dans les zones vraiment bien. Shalom prophète Marquis. Shalom papa. Bonne santé. Et santé zongi bien. Santé zongi bien. Santé zongi bien. Bazolanda biso. Zambé apambola bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde. Atako bakombo ko échapper mais nzamba pambola bande ko belé o bazolanda biso na niveau Europe, Asie, États-Unis bande konyoso babengaki o basoutenaki nga na prière. Bandeko baidaki nga vraiment na balosambo kobenga matin midi soir nzambe na Lola akanisi la bino apambola bino abosa na bino te parce que soutien wana epesaki pe bokasi makasi na molimo pe na nzoto ya que oza hospitalisé mais de temps en temps téléphone na yo sonné il y a des personnes au bazo bondela pona yo ndenge pe to bondela rapona batu ndenge wana pe nzambe atushaki mitema ya batu babondela pona ngai vraiment nzambe na Lola pambola bino prophète Marquis aza bien naza malamu naza penza na makasi na nzoto.
ezalaki nini registre prophète Marquis nakanisi ke bandeko balandaki bavideo bayokaki oyo mpenza nzambe abosana yo te parce que olekisaki message wana ezalaki mpe na moment oyo déjà nkolo yesu masiya atelemisaki loboko na ye nakanisi ke pour le moment jugement ezolala na ngambo ya bayini na biso ezalaki moko ya poison oyo ekomelaki ngai nazalaki empoisonné na baennemi bandeko oyo bakoka kobunda bitumba molimo te parce que tant tozolobela combat spirituel oyo biso tobundaka na yebi mpe na ndimaka ke sorcier akobunda na nga te ndoki akobunda na mwana nzambe te mwana na nzambe akofinir na kolonga ye alors lokola bitumba na niveau spirituel tozalaki na force ya kolonga yango bamemaki yango sur le plan physique yango wana mpenza bana na nzambe oyo nyonso bandimaka combat spirituel bayeba mpenza komikebisa parce que moyini alongwaka toujours na ndenge ya butu ayesiko na ndenge ya moi et bandeko ebele bazali komituna mituna ale poison est-ce que batie na micro est-ce que bato se posaki trop de questions sur ça est-ce que batiaki na micro est-ce que ezalaki na ndenge ya biloko ya kolia biso déjà na moi ya lelo bokoki kosalisa na époque oyo tozali oyo bokoki kosalisa feti moko te bobengisa mosala nzambe lokola prophète Marquis Efrata aye facilement boye boservir ya aller jamais micro nga na utilisaka o nga na salelaka yango nakendaka nango partout natikaka yango te nazwaka micro ya motu te bokotiela nga na vanda na campagne na siège 2 mais na vanda na 3 c'est pour dire que so ezalaki na babiloko wana ekokaki vraiment kolekana te donc basalaki yango na lolenge mosusu mais to découvrir lolenge basalelaki yango to comprendre que moyini azaka na échec ezalaki penze loko moko elekelaki na nzela ya poignée ya voiture parce que bandaki nde na maboko ezelo moko elekaki na poignée ya voiture bautilisaki poignée ya voiture mais nzambe a confondre bango nzambe a confondre bango ezelo moko bautilisaki yango na poignée ya voiture parce que bandaki penza na maboko ti eke na kati ya motema na ndenge nzambe nalola aye koconfondre moi non aux autres prophète Marquis est-ce que quand même bon mais peut redécouvrir banani on bâtit là qui au poison mais to pesa ka prophétie papa to sakola ka pona bato koyeba ke nani asali mutu mabe bongo ya prophète Marquis ndenge munga ngasali be examen physique to sala ki be examen spirituel depuis les premiers jours to sala ki be examen spirituel yango moni tant to zuba résultat to beleli nzambe o apesa ka solution nyonso apesi solution les résultats toujours qui yango facilement sans pour autant que tout ça la ba gêne belé to ebaki nani o asala ki yango vraiment to sengele bolimbi c'est pas dans nzambe nani yango kaskombo muto asalinga mabe muto a organiser ki yango to tanga kombo na ya aza moyini papa kombo na yango aza moyini kombo ya mutu oyo asalaki nga mabe oyo organizaki eloko wana parce que aza na bateau ba préparaki yango po basala yango azalaki moko te kombo na eza ennemi aza moyini ennemi vraiment comment tu te sens maintenant prophète te sikoyo nzambe abateli nzambe asungi nzambe apesi makasi nzambe oyo apermetaki na leka na étape wana yebile pourquoi alingaki na moment oyo na leka na nzela wana po asala au-delà c'est pour dire que après avoir passé na malade na frappe wana o moyini abetaki nzamba sali ke na vaincre yango na telema nzambe apesi lisusu makambo susu koleka et tokotika te ko dénoncer le faux pratique le faux pasteur na makamnyo so basala ka wana tokotika te to continuer au contraire kutu awa to ko dénoncer lisusu makasi koleka parce que moyini olonga kaka merci beaucoup prophète Efrata Marquis message no meme biso leo na bando bazo dans la biso tozo communauté nzambe na lola pambola bandeko nyonso balandi biso partout dans le monde oyo bomesana kopesa matoi na la voix céleste nzambe amona yo mama Mosakoli Kembo nzambe akanisela bino na kati ya libota Kisley nzambe pambola yo vraiment na soutien ya prière bandeko ebele nzambe akanisela bino voilà message na biso ezali toza na 21 jours de prière oyo to telemisi mopanga likolo kasi yango ezali na thème oyo wapi ekosepelisa bino par rapport ya ba révélation oyo nzamba kopesa biso oyo ezali na thème vaincre l'ennemi ennemi wa tchelaki au poison ça dit séminaire 21 jours te tozalaki na musala moko makasi tosalaki oyo ezalaki na thème ya
comment les zéros, comment 2 zéros sont-ils tombés? Bandeko balandaki message wana te parce que tant on a fongoli message wana nzamba révélenga directement nazalaki déjà attaqué, na komaki déjà par terre. Na kotaki déjà hôpital, neko mususu nde à intervenir bien que yete mutazaki révélé na thème, mais asalaki quand même wakoka ko sala na la voix céleste lokola to bonde la kana bato en direct na batem na biso mo eto zongela ngo ezati. Alors comment les zéros sont-ils tombés? Bilombe bakoya ndenge nini yango ekutaki pe message wana bazoluka bakoya isangai enzamba longisa kingai parce que naza elombe oyo muto amokila ko ko isate. Alors ba héros oyo bakoya ka ezaka ka ba onzamba tombolite na ngambu ya ba inipe bazalaka na ba héros na bango oyo apôtre Paul Azoloba. Nous avons à lutter aussi contre les dominations et les autorités. Na ngambu ba ini bazalaka pe na ba autorité na bango oyo wapi fallait bakoya. Tout ça là qui musalana pendant 14 jours bandiko batato linzambe. Alors tango tozomona ke babilombe bazokoya, bilombe bazokoya parce que bitumba moko esalamaki et bino bolongi baini. Yango monisco 21 jours et comment vaincre l'ennemi. Thème où ils allaient vaincre l'ennemi. Ok, tu dis alors quelques minutes pendant moment exaltation et tozongelo na Arnaud toko et debiso. Nzambe na lola apambola biso partout dans le monde. Yesu Masiya kanisela yo. Nzambe na lola apambola yo partout landaki biso. Bien-aimé dans le Seigneur, tous en a 21 jours de prière. Ne comment place azala lobi prophète à se rétablir na nous te Nzamba pesi makasi, Nzamba telemisi biso chaque butu musalezo salama à intercession na biso ezali ambassade de Jésus-Christ de la butu moi pour na bande konyoso o batindela biso ba raquette et Nzambe na lola apambola bino ba oyo bofukamaki boza ebele basali Nzambe ebele Nzamba pambola bino na mona ki ba message bande ko ebele ba benga kite me ba komaki prophète Nzamba telemisa yo Nzambe wana abikisa yo Nzambe na lola pambola yo frère Koko Nzamba kanisela bino maman Marlène Yesu akanisela yo abatela yo mingi na Rehoboth mobimba e mateke ndeli boso kuna na France Nzamba mona bino partout oyo bolala ki na etoko ko bondela maman Flavienne Yesu Masiya kanisela yo 21 jours de prière 21 jours de délivrance 21 jours de revêtement spirituel o ezali na thème comment vaincre l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur na lingi na ebisa yo na tongo ya lelo na midi na butu partout ozolanda ngai que bato ebele ba échouer na vie na bango à cause ya kozanga notion ya baini ayeba kite ke baini bazalaka ye azo sala makambo azo bateke ndenge nazabo il y a des personnes au bazo comploter contre nga il y a des personnes au batelema lokola baini o bako sepela jamais ba yo ke sengo na ngai. Bien aimé même na kati ya mabota oyo comprendre que ça même na batu oyo ye aza contre bonheur na yo même na kati ya famille même na musala na société o ko remarquer que ça na mutu moko ya se pointer na ngambu ya baini na yo parce que bien aimé dans le Seigneur na vie ezaka na deux personnes au bako telema bako accompagner yo eza bato baza pona bonheur na yo na bato baza pona malheur na yo yango zo mona même un jour Josué azo kende bitumba na ye na Jéricho azo mona amoni engambe mobali moko atelemi liboso na ye asimbi épée. La Bible dit épée on ezala ki ni na position ya combat. Josué azo tuna ndeko all es-tu de notre ou de nos ennemis ozali na ngambu na biso to oza na ngambu ya baini na biso. C'est pour dire que na sena moi ezaka kana deux personnes wana ba oba kozala na ngambu na yo na ba oba kozala na ngambu ya baini na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, thème na biso ezali vaincre l'ennemi. Bitumba oyo bundi bando botami na musala na société na libala bitumba ya santé o esali que jusque là oza stabilité santé na yo malade si la kate oye bandi oye tiki oye bandi oye tiki. Bien-aimé dans le Seigneur, te fongoli 21 jours de prière. 21 jours de prière et ye na tina ete o vaincre moini. Bien-aimé okolonga moini na yo na kati ya bitumba. Na lingina loba awa pona bandeko oyo nyonso baboya ka likambu ya bitumba ya molimo Yesu alobi aimez vos ennemis bino bozo ko loba na biso sous vaincre l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur na koyebisa yo ke na mukili awa ezana ba ennemi ezana batu o bakoyina yo pour rien. Oswana na yete boyebani te bobunda te mais a tellement lokola ennemi na yo sans raison batu nie vraiment yo lingaka ninelte na lingaka te asala te asala ngelo côté mais na lingaka yete donc na mokili awa tozana ba ennemi ya bongo osala ye lo côté mais aza prêt ya ko empoisonner aza prêt ya ko boma yo aza prêt à ko sala yo mabe mais osala ye lo côté vaincre l'ennemi yango yi pondenge tozo vivre na mokili awa bien aimé na batu oyo ya zelaka sango na yo mabe mukolo koyoka babengani na libala mukolo koyoka kosala ki accident omoni mukolo koyoka ke ya ye commerce ekweyi oyebi kutu nenga zawa bakangaki ye azo samba
ya bandiko sala be mission ya bandiko telema ya bandiko vandisa bato moni na lobaka nini aza mutu malamu te. Bien aimé, y a des ennemis oyo bako telema na vie na yo pour rien. Et na lingi na rappeler yo que tozana ba ennemi mibale awa. Tozana ba ennemi physique na ba ennemi oyo bazo combattre biso spirituellement. Mais na thème oyo pona nini eza 21 jours parce que dans les 3 semaines tozana première semaine oyo zo landelanga émission awa semaine de prière. Deuxième semaine, tu peux démontrer les ennemis physiques. Troisième semaine, tu as des ennemis spirituels. Oh, wapi bango ba tellement spirituellement pour combattre vinayo et soit kimiate. Bien aimé dans le Seigneur, ozoya comme on a même Abel azokota mabele mubesu. Abel akufa mubesu. Pona nini, pona ye kaya za ya nangai. Kaya za ndeko nangai nazana ndeko musute na sena moi ao. Akoke ko yeba teke ndeko na ye akoke ko bongwa ennemi na ye. Bien aimé na mukili oyo okoza lolia kana camarade mais mukolo kozo beteleka lisolo kende na zabo nga bazwa ko balanga ye atalika ke nga na tikali célibataire ye baba le ndenge nini amina yo yako baluka ko menemi na yo na bututo na moyi mukolo bakoya ko pesa masange pa na bino bato bazalaki pour yo bakokoma contre yo mukolo vi na yo bandi kozwa élan ya changement bato bazali ko vanda na yo na malheur bako baluka bako menemi na yo. Bien aimé dans le Seigneur, tala même Bartimée bisika fandaki asenga kambongo, il y avait des personnes au bazali ko kontele mbongo po ya bande ko monate o bazali ko sepela na vie wana mais mona mobali un jour alobi non bato bakabela nga mbongo bazalo kolanga bazana maboko mibali lokolanga non fona luka solution à vinanga nga pe na mona nde Bartimée azozwa courage à kobelela Jésus fils de David aie pitié de moi. Bible zoloba que Jésus azongaki pona kotela Bartimée Jésus ayebisaki Bartimée te ke nazo ya kobikisa yo. Bible zoloba que Jésus azoyebisa baye kolina ye boyebisa ye aya. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible zoloba que Bartimée abelela ka mbala moko te. La première des fois zobelela fils de David aie pitié de moi. La Bible dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Bato bazako fanda na yiwana tanga senga mbongo balobaka te même ko lokoma ko luka solution à vie na ye. La Bible dit plusieurs les reprenaient batebele batelemba bandi ko pekisa etika makelele yo makela nyozo sala yo kanti Jésus ko sala nini pona yo. Bien aimé bato liaka na bango un jour nzamba ko luka bimission na situation wana oyo lela kanango bato ba entouré bako koma benemi na yo. Et bien aimé dans le Seigneur 21 jours oye il y a prière vaincre l'ennemi. Mutu nyo soit cause l'obstacle barrière. Ya ko telema liboso a vina yo ke yo ko mona bola muté, yo ko progresser té. Yo za la kaka na se ya souffrance, yo za la kaka na se ya malade. Bien mes prières yango ye. Na lingi na tongo lelo, na midi ya lelo. Na buto lobisko zo la ndanga na fauteuil. Ofandi na ndako na voiture. Zamba pambola to zo premier verset. To zo mukanda ya Néhémie. Ah voilà, je préfère même to zo mukanda ya Néhémie. Fongo la Bible na yo bien aimé dans le Seigneur. Ba ennemi physique ya keo achulaka nga lobaka nga na lataka bien te baza ba ennemi oyo to bondela pona bango nzamba limbisa bango nzamba yokila bango mawa mais mutu azokotela yo ndako anganga il faut longa ye il faut yeba ke soki ya kokotela ndako anganga po yo bima na libala wana ya remplacer biso pete kokotela ye prière akocha mutu na si mutu oya kendaka na mulili oya teka famille oya bloka batu nyonso yenda loba ngande na za chef na kati ya famille oyo yenda zo combattre yo mona bola muti bien mais 21 jours de prière eza ya combat vaincre l'ennemi que ye fo biso to longa ye enfin que yo zo kimia oko vivre na sena moya wate bitumba na bitumba masumo otika babaro otika babwati de otika mibale bato otika lelo vino zo fonga mate pona nini c'est parce que ezana ennemi moko oyo zo ignorer ezana ennemi moko yango moni na 21 jours old tokobondela kaka te mais tokobondela nzambe na ba révélation pe na prophétie tango na kosakola likola vina yo nzamba biso ennemi oya yo aza dans le physique ou dans le spirituel pesa nani pour ceux qui te repérer vina ye mutu wana za mutu akotikele mikolo bela vivre te. Parce que au cause de la promesse en Zambé, au cause de la pele, au cause de la mouton Zamba benga tombola, mais aux vivre vie aux ayote juste à cause ya bainina yo. Même David, Bible zolo ba que Samuel a kota nanda ku ya papa Isaïe, acha David mafuta. Bible zolo ba kutu pendant que prophète azocha David mafuta, l'esprit de l'Éternel le saisit. Molimo na Nzambe kitaki likola David, mais David a koma roite, David a longa rapete. David a zoa kolonga bitumba po komba David yebana après avoir Goliath kokwea. C'est pour dire que zana batu mususu po yo longa o progresser o kende liboso fo bakwea. Soki Goliath akwea kate David alinga yebana comment? Azalaki d'abord na famille nini po yebana. Papa Isaïe kombone na Bible linge kota comment? Soki David mwana na longa bitumba te. Bien aimé dans le Seigneur, bitumba oyo yo zo vivre na vie na yo. Année oyo fo suka. Tango to kokota 2020 oza mutu akota to lanzambe. Il y a que bitumba zalaka nango oui mais bitumba faut changer ezalaki likamba ko boto boti quand même mususu ya nango ezalaki likamba musala ozu quand même musala mususu ya nango
ezalaki likambo soki ya nini esili quand même mususu ya bien aimé dans le Seigneur mais soki ezaka likambo moko wana nde yango elelisaka yo butu moi nde yango comme obstacle nde yango comme kokata yo pongi totanga parole de Dieu mukanda ya Néhémie chapitre 9 chapitre 2 verset 9 s'il vous plaît chapitre 2 verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner avec des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant pris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. J'arrivais à Jérusalem, j'ai y passé 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes et de ma propre monture. Bien-aimé dans le Seigneur, Oyeza Néhémie le prophète. Bible zolo bakena époque oyo Jérusalem ezwaki bitumba oyo wapi yo yebi na lisolo. Bible zolo bake Jérusalem obimbe panzanaki ba miraille ebukanaki. Après avoir ba miraille ko bukana, ezana ba oyo bakendaki lokola ba esclave, oyo bakangaki ba maki bango na Babylone. Et bien aimé plus tard, bazo sala misala kuna, roi yeko découvrir que ezalaki na mutu moko Néhémie, oyo wapi azalaki penza mayele makasi. Roi azui Néhémie atie na kati ya service na ye. Néhémie na kati ya ba prière, Néhémie na kati ya ba jeûne un jour azokende ko servir roi. Roi azotel elongi ya Néhémie ezana sengote. Roi azotuna ye Néhémie ozana sengote bo elongi pona nini. Néhémie pas azopesa oyo ye plainte. Bien aimé oyebi ke mutu so azosala pas mokonzi. Azaka quand même na possibilité ya koyebisa mokonzi akosolo na mokonzi koloba quand même oyo za ba problème na ye. Bien aimé dans le Seigneur, visage ya Néhémie et inquiéta ki roi. Pona nini elongi na yo ezana sengote. Bien aimé dans le Seigneur, ti quand même kolela oyo yo ya kati ya motema. Nzambo amona kayango, les réparateurs des brèches asimba ba madusu wana azipa yango na 21 jours de prière oyo tokobondela na yo ya kolala penza na se ndenge to mesana ko luka nzambe oyo asala kabika mabutu moyi na kati ya bomo ina biso. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Néhémie azoyo ka question oyo Néhémie azobisa roi, roi mon roi mboka na ngai eza na pasi ba mire bukana mais mboka oyo ya ngai ekoma mboka oyo ya pillage. Bandeko batikala kuna mwa ndambo soki baloni masangu ba arabe ba monite bayaka kobuka koyiba kozwa biloko nde souci ongana koma kotambola nango akozi ya mboka na ngai. Bien aimé dans le Seigneur, lelo soko tali famille na yo eza famille mo initié à côté à pilla sécurité ezate via malamu ezate soko tali foyer na yo lelo mo inia côté à pilla tango libala no bandaka sika tele sengo zalaka nango tala ndenge nzamba banda ko pambola bino mais tala lelo vi bokoma nango. Bien aimé, est-ce que côté le maloko Néhémie oyebisa roi na 21 jours au Seigneur problème nangeza foyer nanga, problème nangeza vie abana nanga, problème nangeza santé nanga, problème nangeza finance nanga, problème nangeza libomoi nanga, oyo wapi bakangi yango quelque part, oyo wapi moyini azana possibilité kokota ko détruire parce que nazotika la toujours maboko pamba, atana bandi musala, atana bandi commerce, atana bandi bafaire, atana simbi mbongo, nazotika la toujours maboko pamba. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba que pendant que Jérémie azo expliqué pa na roi que ba miraille za yakobuka na Bible zolo ba que roi tali Néhémie ayebisi ok nakopesa yo batu nazopesa yo na mukanda okende nango epai ya ba gouverneur nyonso oyo baza na contre wana afin que bo banda construction à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zoloba ke Jérémie azokende akomi kuna Bible zoloba ke Sambala les Horonites et Tobija les serviteurs ammonites l'ayant pris une grande déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Sambalana Tobija ba yoki keza na mutu moko ye Néhémie oyo wapi ya ye penza na plan ya ko construire o ezali miraille e bukanaki ba arabe ba boyi ba sepela kite ba biyena nyango biso to yebi ke miru wana ndenge bukana ekotonga mate wana nanya ye lisusu pona kotonga yango. Bien aimé dans le Seigneur, lelo ezana batu bazo telema bazo luka ba combattre yo pona nini bangwe sengo na bangwe zaki mama na bino azanga kaka esika kufanda famille na yo ezanga kaka esika ya kufanda
libala na yo vanda kaka stérile yo simba mwana te soki bango bayoki ke yo zui zemi il faut ba réunion mulile salama yo perdre zemi wane sopana bango nde basepela soki yo zui mbongo bango bazala ka l'aise te il faut que batindela o milimo malade ko banana ndako na yo mukolo malade na yo malade abane ezo sila oyo abeli oyo azui oyo abeli oyo azui ti mukolo bana no malade ezo sila nde jour wana le mbongo pesili nani akoza la telema azo sepela te na bolamu na yo azo combattre yo sambala na dobija ba telema balobi ye nani yango ya construire biso to yeba ke miro yo ndenge koyaki ekotombwa malisusu te bien aimé dans le Seigneur batu ba yebi ke yo bisiko koma wana oko réussir le susuté pona nini obungisa déjà ebele nzambe na lola les réparateurs nzambe na lola oya restaura ka ba vie ya batu nde nazo présenter na 21 jours old Jésus-Christ de Nazareth nenga na memeli yo enfin que vina yo fongwama enfin que vina yo za la restaurer bien aimé 21 jours tozo bondela nzambe na lola bien aimé ba programme ko pesa mana ba jeune par rapport à ndenge nzamba révéler biso na chaque émission kolanda pendant 21 jours okoyeba ko comprendre même dans enseignement qui sont tes ennemis oyo folonga parce que koza lozoliana moko ovanda kana enda ko moko osolola kana ye obetela kaye plus loin masolo ya vina yo mais oyeba kate ke ye azali muto azana ngambu ya badobija na bazambala bien aimé dans le Seigneur prière auto kotombola pendant 21 jours et sa prière oye memayo na kati ya elonga vaincre l'ennemi tozotanga chapitre 12. Après quoi je me lèverai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes de ma propre monture. Bible zolbaki nemi akenda kite ko yebisa mutu. Que talao nzamba chekati ya motema nanga parmi bande ko nyoso bazala kinayi. Bien aimé dans le Seigneur, na vie faut zalana secret. Moko ya force oba yini ba tombola kalikolo mutu azobunda bitumba. Eza soki bazui secret na yo. Na vie faut éviter même moulili et ba ennemi na yo ba yeba même ba faiblesse na yo. Il faut éviter même quand ya ba yango mona même na ba famille. So ba yebi mona mobali aza ndumba aza moins sérieuse mona mwasi aza moins sérieuse mona mobali a moins sérieux mukolo balinga babo mayo ba obaki loka malade ya sida. Yo zo kanza ke sida wana komi ko raisonner neti ndeko moko ebisinga papa na zana sida avant to banda prière na otunenga bi est-ce que koza na idée ya mutu apesa yo ngo bina na idée te papa. Mobali oya botinga ye wana yeba nzoto nanga depuis ti to kabwani na ye na yeko zo mobali mususu te ti ndenge na yeko découvrir que pendant que nazo vanda nazo bela ke na sida mais mobali nanga wana aza bien monde de ténèbres ba ko préparer loko moko po ba kamusa même batu yo moko fandi zo ba même pas que malade na ngo na nzoto e utinga wapi bien aimé dans le Seigneur ba ennemi ceux qui ba yebi ba secret ba faiblesse ya vie na yo ozana possibilité penza ya kolonga bitumbate yango moni faut éviter pona nini même Daniel na Babylone ba lukaki ba zuete mais ba lobisko to ko lukaye na ba loi ya nzambe na ye ce tomba ko luka Daniel na ba loi ya nzambe na ye etikala ke moko ba koyoka ka Daniel azobondela lokola roi pekisa ki ba profiter ba kangaye sko lokola yepe faiblesse na ye zala ki prière ba lukaki ce qu'on a prière moko to koyoka ya azobondela lokola ba pekisi ba doso ba bondela c'est le jour donc ce qui ba yini ba yebi déjà faiblesse na yo. Ce qui ba yini ba yebi déjà faiblesse na yo. Et comme ka difficile muto longa bitumba. Bien aimé dans le Seigneur, notion ya kombe za notion oyo yo mwana na nzambo ko bungisa na mutu na yo te. Notion ya kombe za notion oyo yo ko bungisa te. Yango moni apôtre Paul Azuluba, nous n'avons pas lutté dans la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, les esprits, contre les autorités. Na monde de ténèbres, ils ont une autorité, ba loi, même dans ba quartier, même dans ba société. Que société na biso ndeto sali angwa mutu moko ta ko bonga. Donc batunyo so ba okende kuna part ba kokota na monde na bango. Les restes vous travaillez même mbongo na bino zo ke na mopepe bo comprendre to komi ko lela nazo comprendre bana nazo musala o mbongo na nga kote na sala ke kenda kate. Nyonso ezaka kate ke famille ndezo combattre yo, nyonso ezaka kate ke yo nde mutu zo sala ba dépense mabe. Musu ekoza la paix société yo koto wana eza yo occultiste. Si tu n'as pas la vie de prière approfondie, oyeba ko bunda bitumba. Obima kuna maboko pamba 16 ans. Obima na musala ozwa pension bando ozwa pension ozwa retraite ti lelo soko tali na 16 ans so o sala na musala wana otikali ko matane loko mo malonga te maintenant tu commences à ya koluka ennemi nanga ko zala wapi non vie de prière ndo zala ki na ngote oyeba ki te que faut combattre okoyaki na bisika o fala ko bunda bitumba molimo po oyo yo zo na mutoki na yo comme la Bible dit à la sueur de ton visage tu mangeras du pain et pesa yo quand même repos et pesa yo quand même lipa oyeba ki na yo te yo kanisa lokola nzamba pamboli yo lokola nzamba salelo yo yeba ki no so bénémité oyeba ki no so unité yo mona vie ezaka facile ninga na zuna facilité lelo perdre lelo bungisa lelo za suso za la kalaté lelo vie na yo za suso za la kalaté aujourd'hui tu te retrouves par terre bien aimé dans le Seigneur 21 jours otika to bonde la nzamba restaurer vie na yo
prière nangeza ke nani a cause la Tobija, nani a cause la Ammonite, nani a cause la Tobija, nani a cause la Sambala. Oyo a telemi pona vina yo. Bien aimé dans le Seigneur, Némi ayoki ke ezana bato bazana kacha ko s'opposer. Oyo wapi bango ba telemi balobi ke miraille ko tombwa mate. Nani a cause la telemi azobo ya vina yo la restaurer. Bien aimé, obungisi oui, mutu nyo so ko bungisa. Mais faut quand même Nzamba Lola a tellement localisé Vinayo. Bien aimé Nzamba Lola, mukolo même Samso azoteka secret na ye, ba ini bakota ki na ndako oyo. Tango bazui Samso lokwa liboso batubola ki ezalaki misu. Enfin ka mona lisusuté, aye ba souté na nya koza l'ennemi na ye. Nde nazolo ba koza lokoma aveugle, obungisa nyo sozalaka nango oyeba ka pe souté bitumba nange utaka wapi. Okoma ka mutu akolela. Mais tika na ebisa yo, le jour où ba nemi ba simba ki commerce, ba simba ki vie, ba simba ki matrice na yo, ba simba ki santé na yo, le même jour là, nazo rappeler au mutu accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Le même jour ba toucha na santé na yo. Le même jour ba toucha na vie na yo, ba longola o ezala ke sengo na yo ke yoko balate. Yoko botate. Yoko sala makambe ko simba te. Bisika ba telema ba déclarer maloba likolo a vie na yo. Nazo rappeler yo les mêmes places le même jour Nzamba telema pe wana a déclarer maloba ke yo ekosimba. Ya yo vie ekofongwama. Ya yo bana ba ko reçu. Même si dans votre famille il y a des lois établies que bolé la kabana te. Ba teka bango quelque part. Mais oyo ya yo banda mukolondima ki Christ nazo rassurer yo ke miracle ya Nzambe, grâce ya Nzambe, ngolu ya Nzambe et localisé qui déjà vina yo. Il te reste que au téléma au combattre. Yango moni même Samson na dernière minute pendant que bazo organiser ba fête pour na ko humilier ye. Mwana mobali yo simba ki colonne ya ndako. A sali prière. Seigneur, donne-moi cette fois-ci. Azo sa la prière azo baté que force chez zongaki. Parce que le même jour où bakataki yesuki, et ça le même jour où suki mususu bande kobota. Mais il restait que Samson a tellement à ça la suko prière ya ko demander force. Bien aimé peut-être bakateke mukolo oyo makambe bebaka na vina yo. Grâce ya Nzambe si localiser ki yo. Mais oyo etikala ki eza yo o tellement na prière. Ya ko ebisa Nzambe ke bisika na kueyaki. Bisiko kweya lisumu oye koma ko peser likola vino mona ko ndire Nzamba tika yo. Nazo rappelé depuis jour okweyaki. Saint-Esprit, grâce ya Nzambe localiser ki yo. Il te reste qu'une prière. Oye comme mayo na restauration. Bien aimé dans le Seigneur. Bible zolo banabiso to avancer moi mukie, na mukanda Némi kaka. To avancer moi mukie pour to clôturer na bonde la pona yo, pona tongo ya lona zo bonde la pona batu nyonso o baza combattu oyo vi na bango zo simbate. Némi chapitre 4 na moto banana 1, Yoka chapitre 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebaptisions la miraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant ses soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ils laissèrent-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Bible zolo ba ke mukolo Sambala yoki ke bazo tongamir a tellement en colère afandi liboso ba soda na yazo tuna bayuda oyo bazana makasa ko tonga lisusu bayuda oyo bakosa la susu eloko ebonga. Est-ce que bango baza suna sacrifice bakosa la Nzambe na bango nesika oyo c'est comme poussière? Est-ce que bango baza suna loko oyo ya malonga? Bien aimé le loko za la muki les autres douter ba inina yo bazo kamwa ba biaza suna le côté si to tchaye par terre malade wana tie ko bomaye ndenge to tchango na nzoto na yo wani ko banda ko lia ye ndambu tia kufa lukuta 21 jours oyo to ko vaincre ennemi ya malade na nzoto na yo malade nyoso za nango oyo komisa yo esclave soko meliki cité o la kate. Bien aimé dans le Seigneur nazo rappeler yo que makambo Nzamba sali onga na moni na misu na ministère oyo nazo ndimate ke yo ba ko tcha mutu na se pesa Nzambe nanga confiance 20 jours de prière oyo bakosi malade nyonso ekomisa yo esclave. Bien aimé to ko telema. Bien aimé continuer na verset na chapitre 4 oyo kitati na se au mona même prière nini Némi azokende ko sala contre ses ennemis, contre bateau baluka ki malheur na ye. Bible zolo ba ke Sambala telemi en colère pour na ni mire à Jérusalem to ngamate pour na Sambala fallait ki mire wana ezalate ba yaka na facilité ba yibaka ba yaka na facilité ba piller. Donc pour na ba yini na yo vaut mieux yo avancer te vi na yo ezalande
bango bazo saila ngona kindo kindo monaka mutu mususu afanda na ekimia na kata libota bino bokanzaka ke ya yebi likambute or yena kindo ki yende muta saila bino na bino bozo ressurité or yaza à la base Bible zolo ba tobige à la monite était en côté de lui tobige à paix à lobby qu'il baptise seulement si un renard s'alance il renversera le muraille de pierre yepe tobige abaki si po bazalaki bango mibale tobige na sambala ya lobi batonga na bango mir ata renard soka ya tutiango mir wane kokweya na yebi kezana bato bazo douter ya yo ekosimba suti abala ko divorcer yo mona famille wana bango bavanda na mabala tango ya zobala wana ya kanisi ke kosimba na vinyoso ya zalaki na ngwa sali ya mulili aza muto akomi na suka na zobisa yo ke bao bazolo bakoko bakosi nzamba zo telema bien aimé 21 jours tozo bondela ennemi nyoso akoza la telemi azoboya yo tonga vina yo te yo construire te bando kotsa ba dossier ba benga kayote ba formation zui ba diplôme yangol makambezo simbate bien aimé dans le Seigneur pendant que nazolo ba aw zwa déjà ba dossier na yo oyo ba simba kawana oyo kotisa oyo tikala nango zwa déjà carte na yo simba na maboko nazolinga na sala la prière zwa déjà mwana oyo alobaka te mwana oyo azobela bela simba ye déjà na maboko simba bakisi wana oyo ekoma koleliso butu mo isoko melia ngote yo kolala te zwa maboko na yo déjà tana libumu yo ozobota te na lingi na tongwa lelo na clôturer mukie po to bondela nazana besoin to sala prière na lingi na tongwa lelo na bondela po na yo oba ennemi ba tie mutu na se yo oba ennemi ba buka yo lokola mire ya Jérusalem ba porte comme ouvert et comme maladie oyo te koto échec koto libala ekufi koto musala ezate ndengo moko azobeanga azobisanga papa nazalaki nanga na Kinshasa na libala bebi nga bite na kende na Europe na komi na Europe na bunda makambezo simba te na bunda maka par terre mukanda te via malamu te papa nzamba sala quelque chose oui nzambe fa sala quelque chose tango ozo ko espérer que nzamba ko sala quelque chose ako réparer vie na yo bien aimé tika na tongo ya lelo bisiko zo landanga na sala une prière likolo na yo nazana posa ko bondela pona quelques personnes au bazo pesa nzambe confiance yo ozo confesser Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur laisse que na tongo ya lelo pendant moment nga nazo exhorter aw miracle ya nzambe ya Efrata et localiser vie na yo bien aimé nazana besoin na ça la prière likolo ba dossier na yo simba dossier na obisiko zali yo ol banda mobile azwa facture ayebiso makamba libala kota bima mbongwe bunga banda mukolo lobaka ko bala yo zwa facture wana simba yango bien aimé nazo sala prière likolo ya vie ya mutu moko o azolandanga na mbeto hôpital nazo sala prière likolo na yo mutu zo souffrir pona nini bitumbe telema ba bloka vie ya bana na yo onyo kwa mina libala onyo kwa mi pona bana lelo ata mwana moko azo resirte mama place oza papa tombola maboko likolo une prière nazo sala na tongwa lelo pona mois d'avril au tozo kota parce que tozana une semaine avant to kota mois d'avril mais ce qu'on a une semaine où il y a prière parce que le 1er avril tu as déjà la deuxième semaine na biso pour na ko tombola sumo panga mais la première semaine où tu avant le 1er avril la première semaine où il y a prière tu as la dernière semaine il y a mois de mars tombola maboko likolo na lingina bonde la likolo et na vie na yo bien aimé dans le Seigneur et en nzambe moko nga nazo présenter na tongo lelo oyo nga nazo mona basi bikomba baboti moi si bakata trompe aboti sidatika tatoli nzambe ba oyo bazako sala te balakela bango mabe ba sala lelo oyo batelema bazo soutenir ministère oyo bien aimé dans le Seigneur nzamba za na sukate na lingo fukam j'ai besoin de prier pour toi na lingi moment nazo ba aw ennemi nyo so cause la contre vie na yo nzamba cha mutu na si vie na yo fungwama parce que il y a des prières oyo toko sala na kati ya service oyo ba prière wana eza na raison ya ke mutu alokaka yo akufa donc toko sala ba prière te ke papa longi sanga vaincre l'ennemi faut ennemi akufa parce que tango Israël balongi pharaon atiola ki na mer rouge donc il y a des prières on a ko lakisa yo ke papa lokola mutu wana tika yo te lokola mari de nuit atika yo te lokola femme de nuit yenda zo compliquer vie na yo soko lotika femme de nuit makambe baby do ye a changer na ye forme comment ne moi si na yo butu po a sucer étoile na yo mobali wana bokabwana kalati lelo azongela kona ba vision po a sucer étoile na yo bala susute ndena uti koloba benemi wana ko mona mbala musu mutu moko boyebozala kana ebokabwana alingi suta yo kabolamu na yo donc yelo kola si bokabwana vome vi na yo ebeba yazo sepela omoni banda na sundola ye kasi abonga omoni o sundola ye makosa la vie mususu o sundola ye metika vi na ye fongwama o sundola ye maza az esclave na yo te asa mutu nzamba benge na se na moi awo tika mwana batu si o sundola ye vi na ye fongwama oye suso baliye na butu okomisu mari de nous na ye aussi c'est sur étoile na yevi na yebe bali susu bien aimé dans le Seigneur sambalana dobija fo balala 21 jours de prière bisiko zali tombola maboko na bonde la pona yo tombola maboko na bonde la pona yo
Éternel Dieu des impossibles de ma vocation, Éternel Dieu qui m'a apparu, nazo kende ko bonde la na tongo ya lelo na midi na butu ya lelo, maman moko afukami, jeune fille, jeune sœur, jeune frère, papa oyaza ya kufukama, bisika wapi santé na ye kangami, ba dossier na ye kangami, bisika molili zipi vi na ya mona bola moté, bisika ténèbres réseau lié vi na ye, bisika ba mema photo na ye na ndaku ya nganga, bisika ba mema santé na ye na ndaku ya nganga, bisika ba mema bomo na ye na molili, bisika ba kenda ko compliqué o ezali ko bota na ye, bisika ba kenda ko zwa nyoka ba tiena libumu na ya banda ko tambola kapanda moma ya tambola kazoke loko zo tambole na kata libumu et vi na ye kangama à cause de ça. Pendant moment na zolo bawa na zo libérer moto na nzambe likolo ba douleur o ezo telema na mukongo na yo likolo ya aveuglement esprit o batinda eboma yo misu o lata manette ozo mona flou en fait que vi na yo beba pendant moment na zolo bawa moto na nzambe kita likolo ba règle douloureuse a mulili o bazo ko annoncer yo stérilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nguya ya mulili ya ténèbres o ezo bloqué vinayo ateza mutu moko imposa kayo maboko azala ki occultiste ateza mutu moko tinde la photo akenda ko sali la photo na yo, il se disait prophète mais à travers photo na yo akenda nango quelque part photo pe la moto et la mbo bungi sa bisike kende pe la moto force nyoso wa mulili o ebenga ka kombo na yo na butu même na mboka oyo uta même bisika oyo kenda ko kota même na famille même na nzungu ya mulili na zo libérer moto na nzambe kende ko détruire ngo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na lola apambola bino tikata ngozo telema bisiko fukamaki miracle na nzambe localisé yo. Nzambe la loi pambola bino partout dans le monde. Nzambe la loi pambola maman Marlène. Nzambe la loi kanisila yo maman prophétesse Kimbo. Nzambe la loi mona yo papa Coco. Nzambe la loi kanisila bino nyoso frère Eric. Yesu Masia pambola yo. Tongo ya lelo midi ya lelo natiki antenne na ebiki miracle nzambe na ngeza na nzela na bino numéro ya ngwana à partir ya 22h 23h 0h 1h 2h waniza ba lero ko benga o l'équipe prophétie basakoli likolo na yo 22h 23h 0h 1h wanozo kuta intercession zobondela osokoza na WhatsApp olio benga ona benga ki papa na yamba ki yote yo yamba ka bapelte na WhatsApp na yo kominga komona nga tel okomi requête problème na yo na se otindi to ko répondre yo na message à quelle heure ko bengo le ka prophétie à travers ces numéros ce qui Saint-Esprit convaincre yo okota 21 jours de prière oyo mona miracle nzambe obengi numéro wana Yesu Masia apambola biso. Merci beaucoup, prophète Marquis Efata. Merci na million stubola na ibiso numéro na se. Merci na Arnaud Tamande oyo azaisi ma caméra. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana nto ba kenza mambo. Pourquoi Yesu soit. Bye.